Merci mingi papa Botamba pona loyembo oyo sili kotiela biso nzambe ya pambola yo. Pe tozali ko continue kaka masolo na biso bandeko ba bolingo. Kaka ndenge na ye koyebisa bino bandeko. Oyebi tango bino ba peuple congolais nazali kozwa kaka mingi ba ide ya ndeko oyo akomaki na Facebook pona sepelaki na yango mingi. Ndeko wana ye koloba lisusu boye. Alobi oui bandeko ezali malamu ya kozwa exemple ya ba Ivoirien, ya kozwa exemple ya ba Égyptien, pe ya kozwa exemple ya ba Tunisien. Pona koyebisa biso ete ebongi malamu ete tokende kobunda pona mboka. Oui, bolobi malamu. Pe bo pesi biso ba exemple ya ba mboka wana pe ya ba peuple wana ndenge nini batelemi pona mboka na bango ezali malamu. Me ndeko yango aye koloba boye. Soki totali na kati na ba peuple ivoirien, jamais ba peuple ivoirien tango bazali kosala lit kati na bango, bazali toujours bomoko, lokuta ezali te kati na bango. Soki pe otali ba peuple tunisien, bazali bomoko, lokuta ezali te kati na bango. Lolenge mongo pe na ba peuple égyptien. Mais tango ezali kokoma epai ya ba congolais, congolais ayebi moto nini akoki kokosa te. Ba leader na bango ya opposition bakomi meme kokosa na bato na bango oyo bazali kokende na bango na bitumba bandeko. Ezali neti nini ngai mama Rosalie nazali kopesa bino exemple. Ezali neti toloba bazwi yo ndeko. Balobi ete tokende kobunda pona mboka Congo. Bokomi kokende na leader na bino na ngulupa ya bato ye azwaki. Oye ezali exemple nazali kopesa bino bandeko. Bokomi na mwa zamba moko boye bobombani. Pona kotala esika nini monguna. Bomoni deja monguna na mosika, mais bobombani ye lokola azalaki na nani leader na bino lokola ye azalaki na ba jumel, ye azali kotala position ya monguna pona koyebisa bino na sima ete monguna akomi place boye akatisi boye akei boye. Bandeko sikoyo moto oyo asimbaki ba jumel tango ye azali kotala amoni na ye ata monguna te. Azali komona na ye kaka bazamba na bandeke. Me azali kokosa bino ete namoni ye akatisi boye. Namoni bango baza kote boye. Ok, tango ye aza koloba ete bakatisi boye, monguna na bino azali nzonga na sima na bino asi amoni bino azweli bino position. Me ye moto azali kogide bino azali kokosa. Me bomoni teke abomisi bino ngulu. Po ete na moma wana ya azali koloba ete namoni monguna akatisi boye, akei boye. Me monguna na sima na bino akopupola bino masasi. Ndenge moko makambo oyo ba leader na bino ya ba opposant congolais bazali kosala na poto. Olie ya koyebisa bato verite, bango bazali ko préférer lokuta na place ya verite. Nde eloko bomoni ete makambo nyonso to ezali kokufa. Bandeko ba bolingo. Vérité bapesaka yango esika te na lokuta. Parce que soki opesi vérité esika na lokuta, suka okomona ete yo moko okoya ko regretter pourquoi na utilisaki vérité te mais na utilisaki lokuta. Kaka ndenge ndeko wana lobi ebongi malamu ete bokosa bato na ndenge ete tango bokosa donc banguna na bino oyo bozali kobundisa na ndenge ya position na bino bozali na ndenge ya guerre. Mais soki bokomi kokosa bango na ndenge ete soki bokomi kokosa bato oyo bino bozali na bango pona kokende kobunda la guerre yango, ezali kaka nde bozali komi monisa pasi sans ke bomi yeba. Bandeko ba bolingo tozali koyebisa na bino ba peuple congolais boyeba yango ete mboka na biso République démocratique du Congo ndenge ezali wana, mboka na biso ezali na bakonzi oyo bazali kosala mosala ya makasi. Me
bato mingi balingi kondima yango te mpo nini ezali na ba opposant congolais mingi bazali na poto bazali kokosa bango na ba promesse ya lokuta soki nga nazwi bokonzi yo kozala ministre ya information soki nga nazwi bokonzi yo kozala PDG na Sonance soki nga nazwi bokonzi yo kozala directeur na Onatra bapesi bango ba promesse ya bandoto ya baba alors que soki otali malamu ndeko tango nano bozwi bokonzi te ebongi nde kolakisa sikoyo na bapepe oyo bazali kotala bino koloba ete tala bato wana bazali kobunda mpo na biso kotalisa bango plan nini oyo bozali na yango me bango bandeko banda babanda ti lelo plan ya malonga ezalaka te babanda kaka plan na maloba na bango kaka 6 millions de morts baviole bamama tobongama po ete tokende kobeta bato wana kika ya ambassadeur asalaki boye ndenge ezali wana bakolabo ifo kobeta bango makambo kaka ezangazanga ntina alors ke na minute oyo ntango bango bazali koyebisa bapepe bamakambo ezanga ntina Joseph Kabila président oyo bango bazali kofinga ntango nyonso azali kolakisa ba œuvre na kati ya terrain mpe azali kotonga mboka bazali kodistraire bato pour rien alors que bazali kobosa na ete 32 ans wana bango nde moto babomaki mboka malamu sikoyo bato baye mpona batonga mboka bango nde bakomi lisusu kodistraire bato oyo balingi kotonga mboka ezali mawa mpe pasi papa oje napesi yo maloba